Montaebi kakosa 5 ans. Akoué la koyi bana libota na ye. Et yo peuple congolais au côté la tango nyonso na souffrance, na misère. Yango wana. On va dire que et comme 33 ans depuis Maréchal Mobutu a saki de ta démissionnaire. Ça dit tel oyo. Tous gens qu'on souffre parce que la quitte n'a pas conscience vide. Depuis que n'a pas mon conscience soloté. Oh, il y a un souci. Il y a peuple, peuple, moi peuple, n'a pas zoami. Pour être Mbuta Baba Simon Kimbang Asakolaki et la Camonero et Koki Sabité Alobaki Moto Moindo Avokoma Mundele Mundele Avokoma Moto Moindo Nanini na l'opposité na Kobika et Kokoma le contraire Mundele Aga Koluka Bozi Awa Mundele Aga Kosala Awa pas de commencer à dire. Mais pour que la Kame Kokisama et Sengenito Isonga Royaume Congo Tolobi n'a pas émission ce qui ne colle dans les lots à Meki Kosé sa belle élection et causera le prix chaotique. Pour Ron Naïe, à sa belle élection, Ron Naïe, Zali Nega Kolokabiso, à sa président lobby, constitution, Yabiso Mokoba Congolais et Salema. Oh, le Congolais a se retrouvé dans la constitution Wana. Oh, le Bakoye Bake, qui était un Congo, et ça pour la Congolais Liboso. Oh, le Bakoye Bake, oh, Azako Kamba, Azako Congolais. Oh, le Bakoye Bake, et Teni Moko Congo, Tokoki Kokabango na Banguna, te. Oh, le Bakoye Kosala ba négociation te, pour na intérêt propre na ye, peut abandonner intérêt, il y a peuple congolais. Yango Bandeko, Mokanda Amos 3, 7 lobby, Nzamba Kosala Likambote Soki, à la kisi na Bandeko na e, basakolite. Na telemi apote ya Wenzambe depuis 97. Atali Sabiso ete, Soki, Tozongi na royaume te. Soki, Tokamami na roi te. Congo tokoma kaka ba umbu ya baninga mosusu. Yango peuple congolais éveille. Écoute pas na yo. Concédé tote mangana yo. Toyebisa avant makambo nyonso to bandela na constitution oyo ya biso moko ba congolais. Amen. Amen. To bandela na constitution ya biso moko ba congolais. Po toyeba kozonga na bolamu oya biso awa na telemi lokola nganga nzambe mais Congo ezali mpona moto nyonso na baprofesseur ne professeur oti koloba na banganga nzambe na biso nyonso na batiste tosimbana mpo Congo ezala kaka moko soki bozali moko moto akobotola biso Congo akozala te tala mwandama maloba oyo tozwi pour la colonie de merci. Oui, enseignement na masolo ya sekele ya Congo tozalaka enseigner na ebandeli awa na ebisaki bino bandeko ke batanga la Bible bamona mon peuple périt par manque de connaissances. Peuple azobunga pote alina boyebi te. Boyebi et ala ramabete. Ba valero to perda oto linga tozongisa lelo. Ça fait partie même de la spiritualité. C'est-à-dire na molimo mo santu pe ezana kati. Yango moni kolanda na makamba mbuta bazolo bawa. Soko la nyango mona ke
na kati kuna lokola ezobala na spiritualité toujours contre mille. Tobengi Mbuta Matone, topesi 5 à 10 minutes. Matone Kimbangu, soki azali. Mbuta Matone Kimbangu. Mbuta Matone Kimbangu. Voilà. Mbuta Maloba et Paina. Matondo. Yenge diaka. Matondo mingi na MSK ndenge tozu Maloba liboso na bino. Na nzela na bino nde tokopesa mwa bwanya to mayele moke o toza nango. Pona biso nyonso toyeba koyekola mesika tozali Matondo. To lingi tolanda terme ndenge Mbuta expliqué nakanta azali clair tozo parler na culture nakanisa lelo boyoka na poto topekisaka topekisi miziki tango topekisi miziki wana ebandi lelo te ezali tozoloba makambo ya molimo topekisa miziki na poto depuis 2005 culture o ba musicien balobake tobomi culture mais lokola bazali bato ya mavwanga baza bato balingi bosolo te bazolo bageto bomi culture. Or spirituellement culture ezali base ya mutu mutu culture esengeli te mutu ko embrasser n'importe quelle culture po oya nango na mboka na yo to na makambo na yo ezali mabe makasi mais yango wana na politique na biso lokola pe bayebi ke eza mabe me bango ba profitaka nango bango bakoma kosangana na bango po baboma biso mutu donc lolenge ya peuple lolenge ya mboka to lolenge ya bokambi mboka ezali culture donc toza obligé to contrôler yango toza obligé to saela yango ndenge esengeli pona bakoko na biso pe balobaki makuku matatu malamba Kongo donc wana tosangisi mpandu nzinga na ntako donc ezali lolenge bakambela kamboka na biso bakopia kango quelque part te ezalaki ya biso pe tozalaka na kimia na ngonga wana mais lokola tolandaki ya bato bilongo bomona mboka na biso ndenge nini eza na madusu donc ezali na biso mwa pasi pona air wana pyramide ya kokamba mboka ezaka toujours renversé pyramide etelemaka boye te mais babalolaka pyramide oyo esika oyo peuple nde aza na mokonzi peuple aza na oyo ya koloba peuple akosenga bosenga na ye neti na mboka na biso awa bozomona ke toza na problème nano ya mai ya omela ya osukola toza nango problème mais entre temps toza réserve mondiale ya mai tokozanga mai te tokozanga mai ata moke te vraiment biso moko pe peuple lokola tozoyeba te po tozoteyama te tozondima pe tovandi pe tozangi mai donc tozangi mai donc chinois congolais azangi mai c'est normal donc problème tolinga yango wana mais makambo wana nyonso tu soki tozolinga tolonga yango ndenge mbutu kaka ya mbuya alobaki awa foto sangana lokola kombo oyo tokombaka ndako soki tosangani nakanta tokolonga yango po kombo soki eza moko okobukabuka yango mais soki esangani mutu
moko te akoka kobuka kombo wana. Donc lisanga, la force de l'unité d'ali vraiment beaucoup plus importante na yango. Na yango tozo linga muke bopesa biso ngonga muke pona to linga pona nini tozo linga kosangana. Soki tozo linga kosangana ezali po Tata Nzambe mpungu tulendo apesi biso richesse ya liboso mutu akuta na mokili ezali mabele, la terre mabele. Ya mibale ezali biso bato, l'homme. Pe atieli biso susu na nini langue. Ndenge to solaka boye lingala boye tout ça. Mais le kota na biso. Matondo mbota. Donc na le kota Tata Nzambe apesi biso ezali richesse moko munene. Mais biso ba congolais tellement ceux qui tout allé enseigner, tout allé mal enseigner, pe ebele to yebite, pe tozo linga ko yeba pe kakate. Mais al bakoko na biso balobaki na elaka selon Fumukimbangu bana oyo bakobima bakozonga bango nde bakozonga na mpeve wana bakoya na connaissance bakoya na savoir oyo bakokabola na bandeko na bango bazali awa mpona kotonga Kongo ya ka Kongo wana ya sika wana yango wana Kongo ya sika yango wana tozomona ba mouvement socio-culturel ya Kongo ezobima ekobima pe ebele mais tozozalaka na ngongolo moko mpona kokabola bwania wana. Faut se soutenir, faut se supporter mpona yango. Yango tokosenga na biso nyonso tu mpona tozala na misala oyo faut tozala disponible. Donc soki toza disponible nde tokoyekola nyonso tu tozoyekola. Mais soki toza disponible te problème ezali. Mais vision, idéologie na idéal yango ememaka loyauté. Loyauté wana ekomema travail na kanisa ekomema bolingo kati na biso. Donc tozali obligé tangu tosala masolo ya mboka na biso tosala ngo na vérité. Tosala ngo na makieleka le lobby Congo ya sika ekosenga vraiment makieleka. Donc na kanisa mwa muke oyo tolingaki toloba na biso na ngonga oyo pe bandeko soki baza na posa ya koyeboyebi mwa mingi biso nyonso tu tozoyekola tokutanaka tosololaka po tokabola bwania mpe mayele na likolo ya mboka na biso matondo. Voilà, enseignement toujours. Voilà, tozo progresser. Nakobenga mbuta lubanzila. Mbuta lubanzila. Voilà. Voilà, mbuta lubanzila. Malobe paina. Yenge bangunza. Yenge bakoko. Totelemi liboso awa pona kotalisa biso maye oyo MSK amemeli biso. Bongo mesero tolobaka kake mokolo moko vérité oyo ebombama esengeli ebima. Yenge keto. Sika boye vérité ya ngoyo. Lelo soki MSK eye na esika oyo po esi esakolama. Tozali na kati ya mboka oyo ya bisakoli. Na mboka ya bisakoli esengeli nkangu na yango to peuple na yango ayeba lolenge nini mboka na ye ezalaka, lolenge ekomaki na lolenge zolinga kozala pe bilaka nini oyo eleka na mboka na ye. Yenge kieto nde yango tobengi yango historique to lusansu to boyebi ya makambo ya mboka na yo. Na tondi bino botondi pote boye
nayebi ke mbala nsima tokozala lisu ya mingi me bolanda boye soki MSK ebimi eye mpo na kokokisa elaka oyo mfumu Mvuluzi Kimbangu alobaka na 1921. Mfumu Mvuluzi Kimbangu aloba nini? Bandeko ya katoliki bagenda koluka ye atako banyokolaka ye atako babeta efimbo me bakenda koluka ye po ete bayebaki na kati na ye bonzambe ya solo ezalaki oyo elongolaka bato na pasi yenge kieto nde yango bakenda koluka ye kotuna ye koloba ete yo Kimbangu olobi ozali prophète malako nini okotikela bayeba koya nsima na yo bakitani malako nini otikeli bango mpo na mboka nde na yango mfumu Mvuluzi Kimbangu alobaka boye na koloba na français mpe na kointerpréter na lingala. Le Congo aura sa première et sa deuxième indépendance. Et la Gisi, Congo a cause bonsomi à liboso, pe bonsomi à mibale. Yenge keto. L'indépendance sera obtenue par la force. L'homme blanc sera terrifié. Bonsomi wana tokozo yango na makasi po ete moto mondele akobanga. Moto mondele akobanga. Mais avec beaucoup de difficultés, n'a pas si mingi. Mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument. Baeba pona makipona mabilaka wana bangonde bakolonga. Ndera sima yango tomoni alobi motomoko ya mokongo yenda kozala mokonzi. Donc un fils Congo sera le leader de cette indépendance. Tomonaki mokonzi Kasavubu azalaki mokonzi ya liboso ya mboka oyo. Pe mfumu Mvuluzi Kimbangu na 1921 ayebisaki bango boye. Mokonzi wana akozala na elembo ya elimo santu. Il aura la marque de l'Esprit Saint. Tomonaki ndeko Kasavubu azalaki na marque ya mpeve. Akokende kosala misala mikili ya poto akozongisa mbongo na banque selon l'histoire. Yango moni mona Congo luka oyeba histoire na yo lusansu na yo to makambo eleka kala ya Congo. Nde yango na sima wana Mfumu Kimbangu alobaki le pouvoir sera ravi par l'un des étrangers, ceux qui sont venus avant au Congo. L'un des étrangers, il aura un pouvoir cruel à l'image du lion. Moko bakobotola bokonzi wana akozala na image ya léopard topé en kosi. Yenge keto. Tomonaki tata Mobutu Seko azaki na pouvoir ya kosi. Alors il dirigera vraiment longtemps en abandonnant, en changeant beaucoup de choses. Même le nom du pays, il le changera. Voilà Kimbangu nde alobaki. A changé Kimboka, a changé Kimakambebele, pe a changé Kimboka kombo na yango komaki Zaïre. Nde yango sengeli oyeba oyezali histoire na yo. Alobaki mbongo ekosi la valeur et c'est la valeur. Mais na suka nango mfumu Kimbangu ayebisaki bango le pouvoir de celui-là sera un pouvoir ekosi la pasi na mawa pe na kolela. Donc sa fin sera une fin de malheur, de honte et de tristesse selon mfumu Mvuluzi Kimbangu. To monaki ndeko Mobutu pe akende ka na pasi wana o Kimbangu alobaki. Kimbangu alobi les étrangers nomades se lieront d'amitié avec certains Congolais pour prendre le pouvoir. Parce que ça complice. Ils ont continué à koba. Ils ont continué à kokisama. Dans mon photo de Mfumu Kimbangu, dans mon yaya Vita Kimpa, Léonard Lobela plus Mfumu Kimbangu par rapport à MSK. On est allé révélation extériorisée. Tout est bimi les lots. Révélation est kala et bimi. Il y a un MSK. MSK est lobby culture d'abord, le reste après. Liboso culture si mamaka mosusu. Les étrangers nomades se lieront d'amitié avec certains Congolais pour prendre le pouvoir. Il y a une alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. AFDEL en sigle. Certains Congolais. Nous devons vous rappeler l'histoire de ce pays. Et c'est que tu sais, nous sommes sous boyebi yamboka oyo. Yango bandeko ya Congo to telema makasi.
potolongola Congo na kati ya pasi. Tant tolobelaka Congo tomonaka te comme Congo muluba mongala te, tomonaka l'intégralité ya mboka na biso monene na yango. Nde Congo yango wana. Nde Kimbangu alobi ba mangomba mingi ekobosa na kombo ya Nzambe ekosambela Satana na se ya kombo ya Nzambe. Tomoni yango awa eza kolakisa te bambisi bakoma kobima na makolo. Touche bango te mais tolobi o eza réalité pe vérité ya prophétie. Mboka na yo etambolaka na prophétie. Pe Kimbangu ate yo alobi vous devez abandonner les comportements obscurs et sengeli otika misala ya molili. Po ete mboka na biso etambola malamu. Lokola MSK eye awa omona bato musu ba ye lisusu ote biso te bibango te biso nde te. Congo eza moko ekotikala moko. Division ezala te. Kimbangu alingaki bato nyonso kouta Centrafrique, Brazzaville, Angola na Congo banda ko na nkamba pona kozwa quelque chose na Paris ya Kimbangu. Kolongola wana Kimbangu alobi le départ de Blanc lors de la première indépendance sera encore mieux que celui des étrangers lors de la deuxième indépendance. Et la kisinini, bokimi ya mindele na bonsomi ya liboso et kozala lisusu malamu ke bokimi ya ba étranger ba paya bazanga esika na bonsomi ya mibale. Ngunza koko ndengo teremi wana yebake bilaka ezali. Bandeko banyokoli biso suka nango bakokima. Kimbangu alobi, vous devez servir Dieu en abandonnant les comportements obscurs, car le temps viendra où le désir de servir la nation habitera les élus. Et sengeli botika mabe po ete ngonga moko oyo koya posa ya kosalela mboka ekolata baponami. Siko yomi tuna moponami yango nani moponami yango eza nde yo na ngai oto ndimi koboko kota na mabe te toliko tombola oyo ezali mboka na biso toliko kozala esika moko na nzela mpe ya MSK totomboli nkita culture na biso oyo ezo renferme nyonso culture na biso nde ebengi nsaku mpanzu nzinga makuku matatu malemisanga tia ematunganga Congo. Soki yo oboyi makambo wana oza contre biso. Bosenga na biso ezalaki toyebisa bino lusansu to mpe historique ya mboka na biso Congo. Oza mwana bilaka yango ekomi pembeni bongama telema poto tombola Congo. Yenge keto lusala kweno muyenge. Voilà. En tout cas, dans mon histoire, il y a une poche, tonda. Voilà. Tozo koba, tozo benga bandeko ya mbuta, masambuki dibaya. Oui, azali wana po ya koloba na kombo na bango. Oui, azali destiné, oui, voilà. Na moni ndeko azakoya. Voilà. Mota yenge kiao. Allez, Nicolas. Bote na biso. Bote lisusu. Merci. Nazali moko ya bandeko na bino, nazali moko ya communauté Masambukidi na biangami na kombo ya Benekumu na kombo ya bakoko na biso Benekumu. Mais na kombo ya mindele kombo nanga Aristote. Lokola toboyo wana kombo nanga Benekumu. Merci. Na ye na kombo ya papa Masambukidi oyo azali moko ya bino ba Congolais. Oyo to azali ko bunda pona même combat oyo tomoni awa la conscience africaine. Vous allez kolobela beaucoup plus marambo etali culture. Tomoni MSK ezobela beaucoup plus la culture. Bandero balobaka na biso que peuple moko te ko développer sans la spiritualité. Un peuple sans histoire est un peuple mort. Or, bishop africain, deux spiritualité la bishop tolongola yango. Tomi kotisa beaucoup plus dans des religions. To comment endoctriner na ba religion. Or, et là qu'on détruire bishop surtout africain
parce que toke na ba religion ya bapaya. Ceux qui te zongi moi mosika bakoko na biso bazalaki trop spirituel. Bazalaki trop spirituel. Or bayeko kotisa biso balengoli biso ba spiritualité, basali biso usurpation de l'esprit. Balengoli biso la connaissance nyonso oyo esala que peuple est développé. Yango na lelo ngai na biangami awa pona kolobela moke kaka na kolobela moke na koloba mingi te. Biso ba noir photo yeba ennemi na biso azali invisible. Ennemi ya Africain nyonso ezali manque ya connaissance, la peur, la faiblesse d'esprit. Ba mindele ba eko kotisa biso faiblesse d'esprit. Oyo esali ke lelo tokoma ba faible partout. Moto mwinda azokoka ko développer lisusu te. Moto mwinda azokoka kozwa ba décision te. Mais lelo tozali na tokokisa liloba oyo bankumu Kimbangu batika ete 4e génération ekoya kotombola Afrique oyo. Lelo tomoni président MSK telemi combat oyo azali komene ezali même combat oyo papa Masambukidi pe azali komene. Ceux qui te l'ont papa Masambukidi bien la chaîne na ya RTMAS combat oyo la MSK même combat yango papa Masambukidi azobunda yango. Yango ezosenga biso ba Congolais nyonso ba jeune nyonso pour te retrouver identité na biso, vraie spiritualité na biso, il faut te quitter na ba religion automikotisa. Tomiye bakaye que tozali d'esclaves, tozali qui peut d'esclaves, tozali d'esclaves tilelo parce que tozali ko porter toujours ba identité na bango. Na yango pe tozonga ba vrai africain, ba vrai congolais et c'est li tozonga la vraie spiritualité. Pour tozonga la vraie spiritualité, il faut que oyo Nzambe atindi na kombo na ye na kombo ya Congo. Nango tozoluka kotombola. Oki mamingi mingi pa sango pa mindele. Toyebi na biso projet na bino. Vient na biso bemba. Toyebi nyonso oyo sala. Mais toteli na se. Eza malamu soki bobongisila biso. Biso ba jeune na Congo tokoma okima bambangu el nyonso policier kokanga. Bayila biso soki ba Suzana soki ba Ujana awa na Kishasa. Jeune tokoma okima bambangu el nyonso sala eloko te so bazuyo. OK kuna 200 000 300 000. Na biso toyebi ke policier pour aya a respecter nanu peuple liboso peuple d'abord. Akoya a présenter nanu carte na ye nanu teke policier pas na civil. Simana yango akosenga yo carte d'identité na yo. Soko la carte d'identité na yo akopona te ko mona mboka fatika yo OK banzela na yo. Mais biso lo ana kitasa tozo bate bakaks o bapesi biso ngo ya musala nini bapesi biso na tina nini tozo bate bazokanga biso ba jeune garçon na position moko donc tozo bate bato bakanga biso ba policier na baza pena ba congolais to baza ba étranger po soki baza pena ba congolais bakoyo ko sala bandeko na bango makambo ba osala te na pena na ndimite ba ujana wana baza ba congolais tozo boya po makambo tozo mona ndeti boye recensement et banarate na mapangu tozo fanda tozo ebana position te lupangu tikala to ebana ba Kishasa to na mapangu ba 20 sur 20 lelo mapangu lupangu 20 sur 20 et comme 4 parties na 4 parties na combien de familles ozola sala bandaku combien de familles est-ce que ba chef ya quartier bazoko sala ba kosala banini na bango malamu po ba peuple eux comme na kasa Congo to comme na difficulté na kotaka na misubu ata taxi apamba poto zwa pasi ba taxi malamu ezate ba camion nyonso na Kishasa epola na soni na Kishasa soni ba camion epola oyo elekela dia ba série yango pa na biso eloko sika tala niveau pa itokomi ba vena biso tala to saki pena matondo pardon bobongisila biso sobo bongisi biso te tangu bituna biso relauka ndebo comprendre vrai tokoyana ba marteau na ba direct tokobuka béton merci pona prochain pembe na bango pona zomo ba enseignement ya malamu oyo ekoki susu kosokola ngai mwa mutu ba makamu tolukaka ne yango pona biso ba jeune ba discret ba jeune na ba bombe
baya bakomi kaka boye diamba policier azokanga biso mpona badiamba me bakei na banene na basusiati na bango ndenge baomela diamba bango moko bakolo mibeko ndenge bazomela badiamba na babombe bokozwa ide te yango tosengi bobongisila biso yaya mokonzi mboka ya Fati Beton naosenga yo mpe na bolimbisi yaya biso totomboka na miniti tokoya na babire na bamarto tokopanza beto tobuka yango sokosala bavanti yaya toboy élection nalingi nanga élection te naboyi nanga élection naboyi élection naboyi ya botokosaka oyo naboya te naboyi nanga élection nakoo naboyi nalingi nanga élection te recensement liboso no recensement nalobi boye nalobi boye yaya nabia kati na ngambo wana tunalipa so eza combien biloko pia kati na ngambo tunaka so lipa eza combien zela malembe osomba lipa na combien kanga journée somba na combien eza na 150 te dollar mbongo na biso te me ndenge zo dominer Congo na biso tozo comprendre te tozo to ezo bana te na mabaya bakomi koboma na minute oyo okoyoka 23 okeplasi mususu 25 okeplasi donc ndeli pete kamaka soki alipa 200 okekuta kuna 300 okekuta kuna 500 ndenge pe dollar na bango ezali dollar wana eza mbongo na biso te toboyi na biso dollar toboyi tolingi monnaie na biso local soki ndeti na bangola baliaka monnaie na bango local oke na Brazzaville barespecta makambo ya bango tala ndenge bazovivre biso tosala bango nini bato bachangeaka mbongo babelaka mbongo ya kokatana ya kotoboka baloba ne bachinois baloba ne bachinois tochange tele siko tele niveau so modele na Europe babelaka franc congolais tochange ezalaka wapi yo modele deja bavantilier makambo asa tosepela oto ana changu ya Fati nayebisa mpe tokoya na babire na babeton babire na bamarto tokobuka kamere ve na biso kamere ve bavantili nyonso buso banyonso osala toomona oyo osala na kati ya Kongo oyo tolimbisi yo ve wefe na biso me tolimbisi na nyonso oyo osalaki mpo oza ndeko na biso singa famille eninganaka ekatanaka te ve soko saso esala na makambo oyo moko osalaki ve bongisi na biso tobetelo maboko me soko bongisi te ve ve tokoyebana kaka Mwanda Oscar. Mbote mingi bandeko bapanzi sango. Le 24 avril, on a Saint-Thérèse, nous avons solo ya sekele ya Congo. Nini toko retenir oyo matondo mingi pona bino bapanzi sango pe bato baza kolanda biso nakanisi bosengeli koyeba ke journée oyo ya le 24 avril na 1990 awa na mboka na biso ezalaki journée oyo tozalaki na mokonzi monene oyo Afrika mobimba pe monde mobimba ezalaki kotosa pe kobanga nde na mokolo mona atikaki kibokonzi pamba te likolo ya ba parti politique likolo ya biloba ya batu oyo kaka soki balobi Mobutu alobaki comprenez mon émotion. Alors peuple oyo histoire na ye ayebi te c'est que futur na ye ezali mobulu yango mokolo lelo tozaki na posa ya kokundola yango pamba te le 24 yango bosoki boyebaka te le 24 avril 1943 Tata Kimbangu oyo lelo mokonzi ya mboka apesi journée pona ye azalaka na prison na Lubumbashi mais amonanaka na mboka ya Boma abimaka na mboka ya Boma kuna bakangaki ye batiaki na prison bongo le 24 yango apindolaka porte ya prison akendaka pe atikaka babubu misatu ya muke ya moyen pe ya monene na tina na yango na transition ya 1990 titokoma. Alors comme tomoni ke mokolo mona ezali mokolo ya monene yango tozo célébrer na yango lelo pe na MSK lelo ezali 4e année pona biso ya anniversaire. Ni to comprendre par rapport à MSK za parti politique social ou soit Merci Mopanzi Sango.
omoni ndenge bato nyonso baza koloba biso tolobi epa na biso MSK culture liboso nyonso na si bongo culture ezali ndenge nini ezali lolenge ya kobika ya bato omoni alors bakoko na biso déjà culture na bango ezalaki na nyonso na kati ya culture boza na bonzambe na kati ya culture boza na kokamba oyo ezali politique pe na kati ya culture bozali na science oyo ezali kokela na kopesa exemple simple na minute abo uti koyoka évêque Bosoki auti koleka ali mosali na nzambe bomoni ndeko ba matone ba uti koleka tozali na ba scientiste et puis tomoni professeur auti koleka donc tozali ya kokuka exemple mosusu ezali na bokoko na biso ozana kosu balobi tia lumba na kanisa ezali la science donc toyebaki kokela bongo kokamba na bokoko na biso komona bokei na ebale balobi koto maya mibali koto baya maya basi déjà toyebaki lolenge ya kokambama pe na culture na biso bakoyebisa bino balobi kuna bakendaka makolo ngulu pamba te ezali place ya santu donc toyebaki tozaki na bonzambe na yango na kati ya MSK tant tokoloba culture ezali culture to ya ministère ya culture ezali culture oyo ezali na politique ezali na science pe ezali na spiritualité na kati nakoki kobakisela bino eloko moko ya malongo bokoki kokende na yango la spiritualité to bonzambe na la politique to kokamba ezali eloko moko ekoki jamais kokabwana Mendele bayaki kokosa biso que si tu fais la politique ne t'occupe pas si tu fais la spiritualité donc la religion ne t'occupe pas de la politique eza makambo lokuta la spiritualité ezali lokola likolo na yo ya droite bongo la politique ezali lokono ya gauche. Est-ce que lokono à droite ko se retrouver na njili bongo ya gauche se retrouver na kimbanzeke ezali impossible. Nde na yango soki bomoni na mboka moko ba politicien ya mboka bato bako kamba mboka bazali bato bandimaka peuple te basepelaka na peuple te bala moko botia na mutu na bino ke basali na nzambe o baza ko accompagner bango pe baza ya mabe pamba te batambolaka nzela moko. Bonjour. Papa bandeko ba kolanda yo lolenge ya journal lolenge lekaki omona ngo lolenge boni. Mais le bien biso toye ko yebisa bato ke to sala liboma te mboka oyo ya bakoko na biso tozomona ezokabwana toyoki tata wana ya liboma ya Rwanda lobi azana mabele pa na biso tozo sala yango kate biso tozo continue ko wela bokonzi yango na lobi totika nano makambo ko wela bokonzi to wela mabele oyo ya biso oyo kuna elingi kende to wela bandeko na biso bazana zamba badonga nano bisika bazalaki lokola boye président ayebisaki président Macron badonga esika bautaki bongo to sala élection mais to sala élection ya mutindo oyo boye totiki baninga bazana zamba na 2011 basalaki te na 2018 basala te ça veut dire que biso moko tozo participer na balkanisation ya mboka na biso donc il faut eza la condition sine qua non élection esalama te tant que baninga wana badongi pa na bango te et puis constitution bozolanda eza nango constitution te ezali accord ya babelligérant ndenge nga nango yebisa eza constitution te constitution ya mboka na biso ekosalama na Congo par des Congolais comme Kimbangu l'a dit, comme Lumumba l'avait dit. Voilà. Mais prof, tant que vous avez une élection en Mboka na biso, si longtemps que tu as une période électorale, tu vas se préparer pour la recette. Il y a un lobby en période électorale. Oui, gouvernement a un lobby. Mais gouvernement. Alors, question est-ce que ce n'est pas une manière à vous soutenir indirectement pour pouvoir en place? Parce que pendant tout ce temps, il y a des gens comme ça. Mais non, au contraire, pouvoir en place, nous avons une élection.
alingi bakende élection kuna bakan ekomi mibale quand des apatrides na Lubumbashi, quand il y a ba sucré, union sucré na Kisasa, quand il y a Congo et Zawapi. Totiki Congo wapi. C'est ça le problème. Alors, tu peux soutenir le gouvernement, tu peux soutenir l'opposition. Dans beaucoup d'opposition, le gouvernement est athée. Parce que à Lungwa ou à côté ou à Lungwa ou à côté, est-ce que l'opposition est allée? Oui, c'est un lobby est comme na Félix. Lobby par Lungwa na Félix, il pas besoin de juiter. Et ça dit que les Congolais ont la place sous terre. Et ça, c'est ce que nous exigeons. Que les Congolais soient la première, comment dirais-je, la première possibilité. Il y a bisoto qu'une élection, tout compter sur les Congolais. Est-ce que c'est merci pour notre exhibition. Tout le monde na maloba wana ba opposant ndenge ndeko nanga utikolo ba romona lokola yozo linga bango ba kena élection te po ba accéder na pouvoir te. Nini oyebisa réellement na ba oyo baza ko mibenga ba opposant lelo ba ko comprendre nini poto kende na ngote et puis population congolaise okoyi ko yebisa nini. Garantie nini bango ba opposant wana ozoloba. Ba pesibiso que bituma 2006 et Kobimate, il y a 2011 et Kobimate, il y a 2018 et Kobimate. Parce que tu as 3 élections. Chaque élection, il y a l'obingana du il y a l'obingana du. Tout ça, il y a légitimité. Bango ba opposant wana. Bamoussou bazari na gouvernement. Bakomi opposant. Boyo bazana na gouvernement. Bamoussou bazari ba opposant. Bazongi. Est-ce que bino moko boza population? Bozoye bapenda qui fait quoi? Hein? Batubazo landa nzungu. Et si nzungu ezokene bandidi balandi. Hein? Les loyo tala bien na union sacrée. Union sucrée. Banani bazakuna. Tala kuna na ba apatride. Quand il y a ba apatride wana. Mais batuba gouverneur bazali. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? Nous voulons que le peuple et le Congo soient mon problème, notre problème, compare. Et c'est le problème que était Niamabele Nabiso et ça l'a dispensé. Totiki en 2011, Totiki en 2018, Tokotiki en Maloyote. Il faut Mabele Nabiso et Djonga. Kagame a lobby Ezaïe. Biso sont toujours qu'une élection. C'est que tout est lié. Voilà mon problème. Et Congolais, nous, ça a conscience. À Koyebake, nous avons raison. Nous avons un exemple. Télévision nationale, il y a Biso. Et ils ont l'accent. Pas si il y a STT, pourquoi? Est-ce que nous avons un complot place Ezali? Notre propre télévision national Kagame so bapaya bakomi kuna alaksi bango bato ye moko abomaki bayokeli mawa biso wa toujours mona bana mike na ba réseaux sociaux azoki na biloko na mutu na badini na télévision na biso ezo lekate pourquoi ezo lekate c'est un grand complot. Les mêmes gens bazana union sacrée eza les mêmes gens bazana union ya apatride. Les mêmes. Et pas boye bamindele moko bazotini kabango et pas boye bamindele kaka les mêmes mindele wana. Biso toligi sikoyo Congolais azwa les choses en place comme président. Alakisi que il peut dire non. Mais ngana d'accord na été makambo kutiaka bamiyibi na poste ba incompétent. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais sur ce point-là, il y a Mboka, tout soutenir. Voilà mon problème. Professeur, mon tour est à Souka. Tu profiter de l'occasion, le roi Tosuyo. Dans le dossier, il y a sénateur Aoutaïko Kangama, député plutôt. Voilà un dossier judiciaire. On a compris ça.
commentaire na kati te. Mais tokotala na sima ya dossier nde tokoloba. Mais dossier judiciaire na tiaka commentaire te. kaka ya mbuya makumu mfumu oza président ya RSK lelo tomoni bosangisi bato awa na kati ya terrain Saint-Thérèse tokoyeba au travers masolo bopesi bacongolais nyonso eloko nini tokokoretenir eloko oyo tokoretenir eza ke tozosenga retour ya royaume Congo na mboka na biso parce que la République démocratique du Congo eza kombo ya mboka ote et puis tozosenga ke tozali na transition il y a 33 ans. Pourquoi? Parce que le 24 avril 1990, Tilelo, le 24 avril 2023, le 24 avril 1990, Mobutu Sengaka, conférence constitutionnelle, a démissionné à la poste en tant que président MPR. Et en ce moment, la constitution en 1960 stipulait que Mobutu Sengaka président MPR, Ozali président de la République. Alors, Mobutu Koti multipartisme a signé un opposant. Basa la conférence constitutionnelle après ce calendrier électoral à l'obibo kendeko sa la constitution en modifiant la constitution il y a 1967 bango lieba kendeko sa la marambo Mobutu alobaka bango bakei ko sa la conférence nationale souveraine. Alors au lieu maintenant Kabila père ayaki a continué transition wana Kabila père atiki Mobutu akei et loko moko salamate Kabila Joseph aye au lieu yepé aye bakena kati ya histoire tozalaki nanu na transition mais eloko moko salamaki te yango wana toyoko koma na pouvoir ya Joseph Kabila bakei maintenant kosala constitution na santiti constitution oyo ezo diriger biso lelo ezali constitution oyo ya ba belligérant bazali ko boma population ya biso na est ya Congo et puis eza constitution oyo Louis Michel a komela biso yango na tozo senga il faut constitution moko authentique na mboka na biso fédéral pour que fédérer biso nyonso na 4 langues na biso fédératrice ezali ki Congo Lingala Swahili Kiluba sans cela tolobi soki to vandité entre biso bantsaku bampandu nzinga poto koma constitution o ya sika o ke kambamboka o na pouvoir ya Kibukongo ba élection ya 2023 tolingi yangote avec constitution o eza à place voilà eloko o tokoki koloba na mokolo ya lelo yango wana tomonaki Emmanuel Macron ayaki ko visiter royaume Congo alors akenaki Gabon akei Angola akei Congo Brazzaville ayeko sukisa awa batu ba comprendre yangote ba politicien na peuple congolais tozo senga il faut batala yango et puis toza ko éviter peuple congolais tout na date ya le 24 avril 1990 batu tout na ba politicien na société civile na ba congolais au bazali banda bazongela discours ya maréchal Mobutu ya le 24 avril 1990 nde ba ko comprendre pourquoi tozali na transition matondo. Merci. Maman, comment on dirait à Zando? Maman, on change la professeur à ma casse. Oh, Maman Africa. Oh, Maman Africa. Na, papa, sinabi, sengo, na, zela, kaka, mokolo, kozongo, dianga, lisusu, na, mokongo, mama. Bisengo na zela kaka mokolo kozongo dianga lisusu na mokongo mama Africa ma vie ozonga oh mama ozonga mama ozonga mama Africa ozonga ngonga toki mobilisation esili biso na Africa pour telema MSK
n'appartient pas aux Congolais. Eloko bakoko botiki yango ndenge wana